Ba policier en pleine action bazo kende kokanga bamiyibi. Toza na nord ya Philippines bazo kende ko surprendre bango en pleine action. Na quartier moko oyo ezalaka contrôlé et pa ya ba gangster. Ba policier baye kokanga bamiyibi o ba mutakalizaka batu na monde entier zokande bazalaka na Philippines. Ba localiser 6 adresses bazo lokasikoyo ba preuve na bandako wana. Oyo eza basinga o bazo salela nango wifi po na internet. Mais ba mutakaliseur basi ba kei ba kimaki avant ba policier bakoma. Loso eza nanu kobela na moto bazalaki kofutanga mpona luka na Facebook ba client na étranger et que na meka ko séduire bango oyo azoloba kombo na ye Rosa azalaki impliqué na makambo oyo ya mutakalisation na Facebook azo lobake atika déjà parce que azalaki kosalango kaka pona pasi mutakalisation ya basi na mibali na internet ekoma nango affaire a munene mutakalisation ekomi priorité pour la police ya cybercriminalité na Philippines. Na laboratoire na bango bazo luka ba preuve na ba disque dur o bakangi. Ba criminel wana bazo viser mibali en ligne en se faisant passer comme basi ya sexy. Bazo utiliser ba vidéo ya lokuta pour na kotinda batu ba longola bilamba après ba sambwisa bango. Lorsque o longoli bilamba wana bango ba enregistrer yo après sikoyo chantage et bandit il faut kaka ofuta bango mbongo soki ofuti bango te bako mutakalize yo video na yo ekei partout na internet pe soki ofuti bango bako senga sous mbongo ebele ti vraiment bako faire craquer yo ba policier oyo basalaki 3 opérations ya minene ba saisir plus de 100 ordinateurs bakangi plus de 100 personnes aussi oyo eza ba reçu ya ba Western Union oyo batindelaki bango ba papier nyonso to bozomona eza ba code ya Western Union oyo bato bazaki ba victime ba futi pe ezo représenter pratiquement ba millions de dollars oyo eza ba kombo ya ba victime wana botala ba kombo ebele ndenge eza wana sûrement ba Chatumba batu nyonso to ba ministre to a Congo ba mutakalizaki wana ba kombo na bango eza na kati wana selon ba estimation ba escroc oyo bazo sala environ ba $100,000 par jour. Na répété $100,000 par jour eza vraiment bongo ebele makasi. Internet eza moins cher makasi na Philippines. Yango crime oyo ya mutakalisation ekomi industrie munene na Philippines. Awa ba policier bakangi bango en flagrant délit place basala makambo yango bakuti basi na mibali bazo sala na ba shift lokola kayu anormal bazo kanga ba victime ebele na Facebook na ba réseaux sociaux ba congolais ndenge balinga Facebook awa baza pe na système moko ba bonus pona ba travailleurs o bazozwa ba victime ebele na ba réseaux sociaux mais comment est-ce que ba victime wana ba kweyaka na ba piège ya ba criminel oyo vrai chéri moko atindeli yo demande en ligne a séduire yo a sengi yo peke bo kota na kundel pain soki batu batalinga na Skype sikoyo voilà vidéo bakomona oyo ba victime ba bakate c'est que ba fi wana baza préenregistré et que nyo surtout ezo salema wana eza programme vidéo moko ezo salango eza même pas basi ya solo soki par exemple na ebisi sikoyo asala kuku na finika bouton oyo asali kuku département ya police oyo na Londres bazwaka par jour des milliers de victimes oyo basukombe makambo oyo ya mutakalisation ba criminel wana baza sans pitié donc bango bako kende na yo tina suka so kokufa okufa mais il faut futa bango mbongo bango bakipaka te ba conséquences l'essentiel kaka ba mutakalize yo pe ofuta bango mbongo donc conseil ce que moni fi ya kitoko asengi yo demande ami na Facebook en tout cas kondima yango te surtout kondima te kokende kolongola bilamba na mwasi wana po sinon akoya komutakalize yo et réputation na yo et que kende mai réputation ezalaka lokala mai so esopani moyen ozongisango na vers ezalaka te c'était tout pour aujourd'hui.